Si awa, mesa moko. Si awa. Ça le monene. Nene, oh poto ma chérie. Oh poto. Oh venez la carte photo eh. Oh muta sala ki te mesa. Abana na awa. Si oh si sangote. Moko. Moko bongi nanga. Moko meno mlayo. Amla sabo bi. Kobana awa. Biloko nyonso. Si kuna. Si la de. Mama kanga yo na zambi. Zambi kitoko. Oh kata. Santo mona kana TV ngana mona viva mutako bakuswa mona mutazambi. Zambi kitoko wataba fleur. Taba fleur kitoko ba fleur. Ba jense ba fleur. Ba fleur ba piscine likolo. Ma chérie coca. Oh Fati beto. Oh Fati beto. Tala zambi tala. Fati beto c'est pas musala tala. Fleur. Est-ce nos amis Oyoki elenge ya Congo. Tapelema. Tala zamune tala. Zana munene. Tala mesa. Ebandi banda awa. Awa. Si awa. Mesa mama mna mesa. Tala. Te ngefa la mesa mga munene makasi. Izandwe. Mam to mona ba TV za ngwa solo ya bomoni zan. Si awa, mesa moko. Si awa. Ça le monene. Nene, oh poto ma chérie. Oh poto. Oh venez la carte photo eh. Muta sala ki te mesa. Abana na awa. Si si sangote. Moko meno mlayo. Amla sabo bi. Kobana awa. Biloko nyonso. Si kuna. Si la de. Mama kanga yo na zambi. Zambi kitoko. Oh kata. Santo mona kana TV ngana mona viva mutako bakuswa mona mutazambi. Zambi kitoko wataba fleur. Taba fleur kitoko ba fleur. Ba jense ba fleur. Ba fleur ba piscine likolo. Ma chérie coca. Oh Fati beto. Oh Fati beto. Tala zambi tala. Fati beto c'est pas musala tala. Est-ce nos amis bobo biso na zando eza na biso ya sika. Tala ba fleur na sima. Zandu yango oyo tala zandu. Zandu kitoko Zandu kitoko. Tala mesa munene, mesa mukio, mesa langa. Mesa langa yango bani bana awa. Si awa oh nyonso mesa moko. Zandu kitoko elendi gu zandu bakosa biso ba mesa mike. Kita. Nazo kita. Na France te. Amela Javel. Tala marché mama. Zambe. Ba mama ne ba oloba. Ba mama ne ba chaka point. Ba mama ba lobi mokonza mboka umela. Tala makambo sali na zandu. Zandu ekomi lokola Europe. Toi na France. Posa olala. Posa olala zandu. Posa bimate. Ngai Fati beto makambo sali ba Congolais. Obeti bobo na kanda. Nini. Zambo. Babi beto asilika ki po beta boro. Loko aza beto alakisi ga beto. Zando ngo. Sko eli su zandu te. To baptiser ngo mosquée de Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Boro génération et génération ba ondima ka mo pouvoir ya mokonza mboka ya Fati beton. Toujours beta la bino moko. Spit
Tozali awa na honorable député ya ville ya Kinshasa, na exécutif provincial na entrepreneur pour na kwa bon kota la marambo tali Zando. Alors pour to sala musala wana na kosenga na bino kimia. Tomati na lombango na sala réunion na kosenga nyo soboza ya biso na sawa. Donc to aussi sa musala wana to eli bino message mbango mbango. Nous étions là en visite justement comme vous l'avez dit. Pour faire un état des lieux de la situation du marché central. Vous avez une représentation chinoise et vous allez bon en sommet provincial à Kinshasa. Parce que Zandu, vous avez vu que Zali, préoccupation, il y a Kinois, Nyonso. Et Oumeli, Mingi, donc Faïtoya, Toyeba, premier Zali. Dans l'instruction, il y a Tata Mokonjamboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On va aller pour se soucier dans le quotidien avec Kino et comprenant que Zandu, ils ont un rôle fonctionnel, il y a Makasi pour la ville de Kinshasa, mais tu as dit tout le monde, tu constates que Misala et Salami, ça fait déjà 3 ans, mais tu as quand même impulsion, pour ça quand même envoyer qu'il est bien, entrepreneur, avec ce Salami, na Oyo et Tigale Salama, avec ce fait qu'ils ont 5000 étals, il faut voir qui ça, il faut voir ça la bâche à eau, il faut voir ça la fosse septique, il faut voir ça la forage. Alors, le bureau Réunion Soana à l'objet a reçu le sango dans 3 mois. Alors, nous pensons qu'après 3 mois, ce qui est un agneau et Sili, la dynamique pour tout ça là, pour que les locaux soient importants pour le fonctionnement via Kinshasa et au Cabon pour la opérationnel. Donc, à Kinshasa, papa et maman, vous avez un Marokita, tout allez pour bousculer, tout ça, Simanango, pour que les gens de Nabino et ça va opérationnel. Et ceux qui sont de opérationnel, des ordres de bébé, tout le monde peut tout le marché central et vraiment on peut causer faim. Nazo Kita, en France, la Javel, la marché, maman. Maman ne va au loba, maman ne va chaka point. Maman va lobi mokozamboka umela, tala mamosani na Zandu, Zandu comme le la Europe. Toi en France, pour ça là, pour ça là, Zandu. Posa bimate anga ipati beto mambosali ba Congolais obeti bowo na kanda ubye nini azambo o babi beto asilika ki po beta boro loko za beto alakisi ga beto Zando ngo sko eli su Zandu te to baptiser ngo mosquée de Etienne Tshisekedi wa Mulumba boro génération et génération, on dit que le pouvoir ya mokonzi mboka ya Fati Beton toujours botal la bino moko split brutal. Bobo biso na Zando ça la biso sika. Ça la biso sika tala ba fleur na sima. Zandu ya ngoyo tala Zandu. Zandu kitoko Zandu kitoko tala mesa munene, no mesa mukio, no mesa langa. Mesa langa yango bani bana si nyonso mesa moko. Zandu kitoko elendi gu Zandu bakosa biso ba mesa mike. Oya otala. Kolo et matériel c'est bon. Nous sommes pendant comme la Zandu kitoko. Oni Zandu yango. Donc ba mesa nyonso to ali kolo. Otala Zandu ngolo to tourner. Dona ngambu. Oya, vous voyez que Bumba a fait tout le monde accès à Bukota à visiter Zandu Munene. Pendant qu'on a gagné, oh dans les bandes, là on s'est enregistré. On a voté à Pavia et la stabilité n'a fait. Pavia on y a ce numéro Koufa.
pavio nyonso oyo ekokufa parce que tokomi na modalité ya sika omoni pavio bolingo yango awa nyonso bakotia bakioske oyo aliateka koka masanga ame tala likolo monene o tosalaki eloko te yango oyo pota boya kotota dando ndenge koklere lokola mine ya petrole boya kotala mine ya petrole tala dando botala dando bino mokotala avec likolo na 3e niveau zando tongami mais sogement kende moyibi oyo ya 60 dola toboya yango tala zando atongi zando yango oyo omoni yango tolobi boye fati beton en tout cas oyo na baisati moko mpenza ya kitoko président moko aleka te na mboka toka biso eloko monene boye ya liboso félicitation mama na biso ya syndicat bapesi ye botondi mingi ya mibale to oyo makambo kofuta na mesa ya 60 dola batya bato prix ndenge oyo ezalaka moto asombi mesa na ye akofutelaka taxe ya leta bamama ozaka makoki te mama teka tomson ya soki 30 dola 40 dola akozala mbongo kosomba mesa ya 60 dola mpe yabi 6 mois et puis la commission nandela ya commission wana entre parenthèses président de la république Tongonia tomoni boye en tout cas bato basepeli merci beaucoup toujours tout Alors, maman major babengi biso owapi mosala esalami awa na zandu ko bongisa nzela ko benga bato bakoteka na nzela ni bakongomani bako retenir par rapport ya mosala bosali. Bon, mosala tosali eza mosala kitoko makasi parce que il fallait bafungula banzela babongisela biso banzela pona ko accéder na zandu ya munene. Kasi basali biso bijou ya munene boye. Siko nzela ezate. Yango bakonzi ya mboka bazwaki initiative bafungula nanu Rwakadingi parce que za balabala munene oyo eza komema bato nyonso na zandu. Soki bafungoli Rwakadingi lokola misala makasi ezate na Rwakadingi basali yango rapide comme ça esili bato bakoki kozonga après bazui avenir mususu boende bakonzi balobaki. Mais bakongomani awa o ba commerçant na bakongomani na biso bakolela ki onte par rapport fallait pour peut-être botiki la bango pendant la période de la fête pour que boya ta prochainement en janvier. Bon fête ezaka kaka na Rwakadingi te papa. Zando eza munene ba espace ezali oyo balobaki bakokotisa bango kuna. Rwakadingi eza balabala banda kala mutu nyonso ayebi zando ayebi ke Rwakadingi oyo ezaka zandu te eza balabala oyo eza komema bato na kati ya zandu. Fete ezaka na balabala te fo bakota na kati to okotisa bango babisika ezali na kati kuna.
mais est-ce que mosala oyo kokoba tina suka parce que tomonaka ke wante boyokoya mpe 2 ou 3 4 jours après boke na bino lisusu bato bazongi est-ce que oyo mpena cette fois-ci ekozala mpena tina suka oyo ekokoma tina suka toza na bakonzi ya mboka baza détermine na gouverneur na biso ya mboka bango nyonso kutu bakitaki awa lobi mpona kopesa ouverture ya misala en tout cas oyo ekokende tina suka mpe ekowumela te. Merci beaucoup mon cher. Merci beaucoup. Oyoki elengi ya Congo.